yo linga sala pona linga binga lingi boye sa yibina fi wana ibo moto na ye pe na ye elemba te papa fait na mona ngateo ki tendia rouge oh eloko soki nteli o soki ki ko soki na mona eloko te papa wana lo ba vérité nzambe bazo kanga de papa yisanga te mtasala ko ba fausse couche na saka bongo ezaka mbanda na yo wana mtasala ko bongo ngabi mbanda nga mwana bia mwana mbanda mtasala ko bongo mtasala ko ba fausse couche wana bisinga yote il faut osala sacrifice abina ngate fille na pi asala sacrifice de moment na ko botaka de ba sa ba fausse couche bon pas sala sacrifice pe sala sacrifice na po pe o kanga hémorragie wana wana siko ko bota mon dieu raté za mai moko boye za na mo pina mai mo ni pina mai na mo sala lo ko agi abi moni oyo okay ona ndako lo mo be abi mo ko sepana ko na ndako mais no ko misiko na niveau to ko mobile na ngai mobile na nga so na bimina ye no ko misiko pele mobile na nga soki comment libanda boye comment ko tape o simbi on pe peni telemi pena boye so ko peni so ko tika na kata voiture na nga boye peni ko mukie peni ko nji dans la vie où yazoki a kutenango pourquoi parce qu'il a passé les litoy mais bible le bango clair le malheur était souvent le juste mais l'éternel a des bango toujours oui. Le malheur peut se présenter oui ce que Jésus-Christ yé moko obiso ata modèle na biso qui persécuté boni biso mwana ya poto nyonso bana ya diaspora fini makambo ya kotinda mbongo na ba famille po ete basombela biso balopango na sima balia mbongo tolela na yango mama Clémence pe papa Jean-Pierre Kabamba basalela biso cité de la diaspora numéro 1 awa na RDC depuis 2019 na bongo mwana ya poto nyonso ya Canada ya France ya Belgique pe mokili mobimba na $3500 ya pamba oza na terrain ya 20/20 awa na cité de la diaspora au komikolo lopango ata soki $3500 eza ya kokoka te yaka na lombango po ete ezotekama pe ya crédit eza pe ya promotion sala na lombango benga biso na ba numéro oyo plus 181 75 66 46 76 plus 243 80 84 20 140 pona ba terrain na biso eza ya kobangela te l'État ayebi pe ba chef coutumier bayebi yango ebongo na kati tozali pe na quartier commercial pe lisusu quartier oyo eza réservé pour na mall na biso bana nyonso ya poto na bosani te tozali lisusu na ferme de la diaspora esika wapi tokoliaka biloko ya bio pe tokobomba biloko na biso malamu cité de la diaspora na biso ekutami na Kinkole na commune ya Nsele non loin ya aéroport international d'Enjili. Cité de la diaspora RD Congo Kinkole Nsele. Mama Clémence pe papa Jean-Pierre Kabamba bokomisi biso bakolo lopango na lopete. Bolingo eleki nyonso tosala geste ya bolingo pona ba orphelin na yango orphelinat Bravo Jésus a organisé bongo liesa orphelin na $20. Shalom peuple de Dieu. Opération Sunga orphelin alia alata PHPLA la fin de l'année. Ndeko surtout ya motema malamu oyo apesa motema na ye na œuvre ya kokanisa bana bitike insite bazeli pe ba vieillard ngonga yango yo ebeti kola liloba nzambe ezotalisa biso na mukanda ya Jacques chapitre 1er verset 27 et le dit religion pure sans tache devant notre Père Dieu tout-puissant et ça pour consister au soin ya ba orphelin ainsi que ba veuve. Équipe ya Bravo Jésus et kosala ba descente na plus de 10 orphelinats pour na koliesa ba orphelin. Okoki kosala juste ya bolingo na ba plateforme na biso ya paiement mobile neti Orange Money, M-Pesa, Airtel Money, PayPal. Tozwami bongo na commune ya Matete, quartier Viaza, numéro 27A. Pour tout contact, plus 243 89 18 89
886. Nzambe ya lola akozanga te kopambola yo pona motema malamu wana pesa o. Hosanna, 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 gloire à Dieu. Shalom, bonjour, shalom, bonsoir. Tout ça dépendra de l'heure par laquelle Bokozolibaku Yakolanda, notre très chère tranche, il y a émission Derrière le masque. Que les dieux de la Bible vous bénissent partout où vous êtes. Sur ce, je suis censé Yako souhaiter déjà Bino à bientôt là, tout qui n'a pas fait. Joyeux Noël, à bientôt déjà ma bonne année, ensemble avec ces dieux qui nous a bien protégés depuis le départ de cette année 2024. Et nous voici vraiment à la fin, au tout dernier virage de l'année 2024. Que Dieu soit loué. Laissez-moi un peu dire un grand merci à une grande équipe pour derrière Moussala Opona. Bozala Beni, na Kolandaka, émission Nabino derrière les masques. Là, je dis un grand merci à notre équipe technique. Là, je vois notre cordon, Papa Eli. Je vois notre DT, Papa Dinesh Monsolo. Je vois encore notre très cher frère, Papa Louange Matemo derrière la caméra. Sans oublier le frère Wilson. Et puis, je dis aussi un grand merci à notre équipe tellement sacerdotale. Oh, chaque fois, qu'on soutenait ma prière pour que ma bota ezana. Là, je vois notre papa Thomas Fabien. Je vois le prophète Eric Kassongo. Sans oublier maman, la servante de l'éternel Maman Wechi. Ainsi que papa Pasteur Jules. Et puis notre patron, notre papa, sans oublier notre papa Chic Moukadi, ainsi qu'avec maman Lydie Moukadi. Les lotos a béni dans notre émission d'aujourd'hui. On a eu votre humble serviteur, le pasteur Bienvenu Mko, on a représenté Bino, tous ensemble avec l'homme de Dieu, le pasteur Gilles. Laissez-moi les saluer. Bonjour l'homme de Dieu. Bonjour, pasteur. Vraiment, boni, santé, basango boni. Amen. Gloire à Dieu. Nous avons fait ce ngamote, tout avec notre sœur ici, Toyambi, je crois, Nini Amemelibiso, et qu'on a le quoi ni kambo oyo, et qu'on peut s'abisso encore foi, to croire dans Nzambe, et to peut le kambo oyo, et qu'on s'en abisso, parce que les Écritures saintes nous disent, mon peuple est péri, faute de connaissances. Or que vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. J'aimerais Lelo, to sungamana o lokola nsango, notre sœur Amemeli biso epi toza la béni nango. Maman, to yambio. Sango nini malamu Amemeli biso awa. J'aimerais avant même to yoka sango Amemeli biso wana to la béni dans le sambo l'homme de Dieu atika nyoso na mboko nzambe. Notre papa Jules a aidé biso na prière. Merci beaucoup, prions. Éternel Dieu, tendre par le Tout-Puissant, Nzambalo notre péché, merci. Amen. Le Dieu de la Bible, éternel présent, merci pour la souffle de vie, ou permettre à tous la journée à l'élo, ming bazangi yango, mais yo sali bisongolo ya kozo yango to rendre yo grâce éternel Dieu. Yes. Tu as dit à ta parole que celui qui offre sa reconnaissance, celui-là en mérite gloire. Ensemble, na libota te ko rendre yo gloire à travers nos reconnaissances éternel Dieu. Tika ete mo santo Israël, émission oyo na maïla bomoto, tozana incapacité à komema yango, mais tika ete molimo na yo yanguya, molimo na yo esantunde e kambabiso, enfin toloba oyo kopé sur le komo, o nyonso eza yote, eza la mosika par le nom de Jésus-Christ, nde tobondeli bongo. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vraiment, maman balandi bazali tellement de gens à posa, bayokan sangonini o memeli biso. Ok, papa. Nakana sanga pasi pe ya mawa. Tu eta so na vani okaka pasi soki na vandi. Comme ça ndaka émission moi trop. On a baki na ya ko partager nano. Ah oui. Problème oyo. Ozo leka na vie nanga, ozo lekela nga, na ko partager ngo na osala nzambe. Donc, ngai naza marié. Tant bail nanga to vanda ka na biso pe bien, bizaka fena bien bail nanga. Mais il peut te vendre ka et après ba fille ba vendre wana. Ba ko 4 filles bo 5 filles. Donc mobile nanga ko mana fille moko. Na ka te pas te vendre wana. Donc comme dans ce que me tape mobile ya lingi déjà la fille comme ça ata banga ka yo banga on sauter parce que elle dit ko mana ko ça serait donc de le moko. La fille a commencé à vendre, ba 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 jeton. Alors ba soupçon que mobile nanga mana fille est elle. Aïe, bon, comme on a pas qui fille en côté, mais pas fille, mais ma fille mort. Et moi, ça va pas boire qu'elle là, c'est quoi? Ni qui m'a dit que bon, on est tout les temps sur le bac, j'ai tombé dans quoi c'est nanda pour n'a que vendre. Moi, va vendre, bah, c'est qu'à mettre un cri donc. Quoi c'est nanda n'a que vendre.
bon ami na ngai ba yotala ngai na ndako na ko expliquer bon on est problème eza boye abi so vandi bon ya ba botelo mobali de faut ça fort to na yo et pas prophète moko boye akosunga yo poso vandi ka boye ya ba botelo mobali po tala de ka ba fi on de baza so vandi ka boye libala ekende to kende pas prophète moko boye to la solution makambo te imani na bango pe to keiti kuna to ko pas prophète yango pas d'autre la pas moni ngato prophète pas lo ba rapenda so ndi ko loba na fille interne comme on est Élysée et madame mobile na yo on a Élysée très bien de pas parmi 5 qui bon fille encore Élysée na yebi ça peine nga bien fille na pas rapeta na ndako na sipe na peta na kitsa ngata pe TV fille wana nga bien fille wana bi oui fille wana ka olinga mingi na ya ndako no ka ye wana mo alali kutota TV fa intérieur wana nga bi papa siko ukosa nini po kabola bango kasi okabula bango mobali ngaza kana ngayo kabone ba fille wana pa tabona ba fille pa tabona vie mono ya désordre wana ibele bona belé na zo manda doka ba ji parce que na bango aso bimana ngai donc okabula na ba okabula na saka ba kawana mobali ngazo nganga toza kana ina nda po bena comme mo boy do na musale sindaka mususu 17h aya ndako ba 22 ba 23h on ba 0h donc azo mona so eloro moté mo so mbala koti omakami to mape kuna na porte na kuna ba beta porte la fille ka so payer pa ya beta porte zo kota nga bizam c'est makona ko mpende ya solo ko de prophète na yebisinga ya bina ngai yo linga sa pona ninga binga lingi boye so yibina fille wana kibo moto na ye pe na ye elemba so za na ngai pe na ye etelema so ka bina nga pe ne teme so za na la fille pe na ye zaka elembi ba pe prophète na yebisinga na yoki ozama bet na yoki asalinga bisa asika bon en tout cas papa na kota ndako wana na mwana ngai te papa prophète na mwana ngai te o kitendi ya rouge o eloko soki nteli o soki keko soki na mwana eloko te papa wana lo ba vérité nzambo lo bazoka ngai na mwana ngai eloko te eloko na mwana abisanga na mwana ka tanga wisi ba ma tanga wisi na kapona mukongo na biloko ba tete ngo sangisa ngo abisinga yo mela o etikali okay na ngosiko na ndako na yo mobile na pa mela ka tanga wisi amela so ka meli mo na makambo esala depuis que zongi ba fia na tika ba kambare na zongi petit na ndako ti azibe tanga wisi na ti mobile na ngai obane semba na tanga wisi yango na pona mukongo bon magato ta anosa ni mabe na ye mais so na lebe zale ko yo kanga bene seta kisi za boye pona boye en tout cas lakini ko boye ati ami api ba kisi na moni ko mo changement pe kotiti ni pe mobile pe mo pe ko sa pe mo ndako pa avant ngabi c'est que pena alors moi que pas na moni pena tanga wisi vraiment to que ça bien moi pena zongi vraiment ndenge zalaka bali bazongi sikoyo na pa zongi pena bien la zongi bien ça va na que ça prophète na que doye biseke mobile vraiment normal mais c'est pas makamba ko bota na ngai parce que ça la ka ba fausse couche ça ka ba fausse couche na que pas prophète pena biseli kambo quand na mobile zongi pena non zongi pena bien boy na iseli kambo ba fausse couche ou qui pas et pas dans ce prophète nous c'est en tout cas ils ont les cas bien tant on peut se na pesi mobile donc en tout cas pena normal mais pas comme on appelle bien donc ça c'est que on appelle que na moi ni pena na moi pena ça va mais pas mais ça qui na ça va fausse couche trop mais ça na makaka des prophètes ça na temta ça la ba fausse couche na ça bon ezaka mbanda na yo wana mtasala ko bongo ngabi mbanda nga mwana bien mwana mbanda mtasala ko bongo mtasala ba fausse couche wana ngai papa siko dasala nga bongo siko no sa ndenge nini pona nga bongo siko ekata na bota na songa na komba na nga sa da bien boy na bota na mobile na ngapi da bisinga yote il faut osala sacrifice abina nga te fille na pe asala sacrifice de moment na ko bota de ba sa ba fausse couche bon pas sala sacrifice pe faut sala sacrifice na po pe okanga hémorragie wana wana siko ko bota mon dieu c'est pas sacrifice on ya nyatunga bazala kwambe na ndako ngai c'est ça nga mobile na ngai na semeki na mona semeki na ngai zaka ina ndako abia ngabi na bina nga sava omoni o atalaska pe loko pia mabeka kati eza mai moko boye eza na mo na mai moni pe na mai na mosala lokwa agi abi moni oyo okay on ndako loko mabe abi mo se pana on ndako mais soki mwana linga so mwana ali asisi ko lia ozi mai tielie so ka sengi mai moni ka mai amela ka ozi ka mai on mai papa zeno lo mabete ka mai ozi mai tielie na kopo parce que ka amela sengi sana mai muso pesie amela
oyo boka bakonka bakwa ndako baki na oka na kwa ndako po e garder ndako na yo loko mama be jamais okota ndako na yo la mabe ko sama ndako na yo ezate comment eza kwa c'est contrôle ndako na sentiment ya bongo na depe to yo zonga na biso pe na ndako pe na sala pe ka ndeka lobaki na ngai na sipe mayo wana pe na tie pa matie pe na somo na ngai ya tsenga mai na mai na pesi yo rive na yo bokoma yo zo mikolo moi mikolo mwana wana sikoyo ashiko vandika bwe mwana kusaba forte fièvre makasi mtu mwana mtu mwana na fièvre makasi pe bekita te na pesi kisi puta kaza mwana mwana pesa ye ba kisi o makasi za te so da ko za 500 mg mais fana peta so et ko ta 1000 mg fana peta 500 mg na pesi mais fièvre mwana ekita kate tekela mwana hôpital mwana ila ka mutu to betanga mutu ko zo benda muko ba benda zambe nini na ngobo ba benda nga mutu tu pasa mwasu ya nini nzamba lola nini na ngobo mutu de yo kifeke mwana na dada kolela ka bongo mama de kotina ki mwana yo kufa mwana semeki na ngai mwana boko laka mwana ngai yo kufa le mwana ngai yo kufa ezi mwa tempe belé pe ezi mwa temps lisusu mais noko misiko na niveau to ko mobile na ngai mobile na ngai so na bimi na ye noko misiko pele mobile na ngai soki comment okoma libanda boye comment ko ta o simbi on pe pene telemi pena boye so ko mga pene so ko tika na kata voisin na ngai boye pene ko mukie pene ko nji mais siko na siko bakaliki nga bisiko neti ya bonenge koma mukene ko na bosiko na bota ndenge nini pesa nga mwana ndenge nini donc ba kese bele kana mutuna nga na zangi kimya mona na niveau ezala na zangi pena kimya nga mais comment pena mbone ke sabo no ndenge nini po siko lenga libala ngo sasa libala ngo ezala nini siko comme na ero ko so même si mobile na makuta yesale pena e mo so avandi amituna ezala nini no pena mituna ezala nini habitin il faut nos zonga et pas prophète neke no yebisa ye makambo oyo ezoleka azonga ki pas prophète na ki ko ta paye na siki prophète prophète siko no utandenge nini parce que mobile na ngai azana bien siko ça bien siko komika na niveau ka ki akota pays na voyage na ngai pe ni fo lembe comme mo siko yebisa nga na obota na ndenge nini abi bonga na bisi siko ko na komi no ayebisa nga ke en tout cas sacrifice na yo en tout cas banzimi yango ata sacrifice na yo banzimi yango sacrifice na banzimi yango bi oui sacrifice na banzimi yango on a prophète le comité a sacrifice na banzimi yango ah mon dieu bon nabi papa excusez-moi banzimi on est na ndenge bi ka sacrifice na banzimi yango ndenge za boye mai on appelle ça ka wana ezaki pona mwana wana on ko pesa ngabi do yango mutebomi mwana wana yango abisiko papa mabota na ngai abite kasi ndasombe mwana sele da sacrifice bonga sombe da ko botana besiko na ko bota na normal c'est to na normal ye na yo non c'est bota yo c'est to na normal na yo zonga nda mais na continuer kana mobile on kan ndengwana changement est-ce que yo na mona ba la fille o bande ko vendre na vendre pango moko ba fille na bimina bango pe bimina ba le pango ba kenda na bango bimina na bango ba kenda na bango donc nanzi masuta ka kuta na mobile na poni ba bimina ba kenda na bango bongo donc nanzi misuta ka kuta na mobile na po mobile na pa na bien denga zalaka mais o zaka passe zaka ke pays na ye et ça la ka bongo jusqu'à présent ça la ka bongo oh mon dieu na bitene que ce que le cas parfait on a yebisa ke et le comment ko yo et ça la ma ezati azongi susu pas prophète tango tout na bewa zaka so awate il paraît que c'est ka so na nango wana ba ko kanga ko ndakenda ba kenda ka chose ka so ate papa na bona de osuka nenga mukiete kana pasi bali nanga ye mobile nanga mwana bana pana nga mwana mesana ina makasi na pede mwana ka boye apesi mobile nanga peni etene matipe. Ma soeur, c'est maîtrisé. Bien, ce que ces mecs m'ont informé que il y a moi et tu n'as pas beaucoup de bateaux. Il y a moi de ganga moté na yebi. Kamuka na yuno wakanga kimia kanga moko. Na ko formé bona makambo no ndenge nini. Nani papa na komeli papa no ndenge nini.
Ça va, c'est maîtrisé. Et c'est pour cela, Néo Kimelia, on part. Ça l'a dit, dans ma ressource, maman. Mais j'ai une question, Mogo, Nazo, nous en avons clair. Tant qu'on a qui avorté, on est quoi avorté. Je n'avais pas une place sûre au Kenya, on a Sambela. Ou bien faut qu'on ait pas de pour qu'il n'est pas tout le monde prophète. Aux en église, tu es assuré on est au Sambela. C'est qu'on est dans Sambela. C'est dans l'église était. Là, c'est clair, je comprends parce que tant aux autres qui n'est pas mon prophète. Bible veut simplement dans Marc chapitre 16, le 17e verset. Que voici les miracles qui accompagneront à ceux qui auront crié à mon nom. Oh, yo quoi? Oh, Lucas pas prophète ou non? Yo suppose ni dimena non Zambia solo. Bah, mais mon gauche toi tu boitais, ma soeur. Maîtrise-toi, je crois. Voyez na yo moko, makabako ton erreur, maintenant mobile. Bon, actuellement pour trouver actuellement bah j'ai à gauche droite na ceux qui Elisa ngo le batu wana soki. Pas bimakala. Papa zongini pena fidèle. Non, mais pas ndako fidèle na talaka. Mais non, c'est maîtrisé. Je crois nous sommes avec l'homme de Dieu. Pasteur, je crois le monde a des choses. Vous voyez, Ayomoko, mais tu as emporté ma conseil baninga. Quand on a commencé à les mauvaises compagnies et qui n'aura corrompre la bonne mœurs. C'est ça. Au fond, je ne sais pas. Saint-Esprit, en quoi l'homme de Dieu pour nous, quand maman boy. Merci beaucoup, le pasteur, bienvenue. Vraiment. Au moni lelo, makambozo kuma ebele pourquoi? Parce que tolingi ko fungola mato plus na yoka bioka yoka na pasto yoka nzambe. Si. Au moni olelo mutakomi soki aza aza tout près na camarade na akomi ko linga to ko yoka camarade na ko lekata tamsuna mobali wa balaye. Ko linga ko yoka camarade na ye ko yoka ko lekana nzambe. Mais or asa mutu lokwa yo ala ben capacité ala ben suffisance. Tamsu yo ko zana mo mayele ozana mo sagesse ko lekaye. Pas mutu yo pesi li toy. Momoni yango moni lelo makambo do salama ebele sokolandi baka oyo tozozo ezaka bakosa kinga mutu asala kibo parce que tolingi plus kolanda bible lo baké ne vous conformez pas au siècle présent na Romains 12 mais soyez transformés par la rénovation de l'intelligence en fait que vous discernez ce qui est la volonté de Dieu. Déjà ce qu'on a mutu oyebi ke oyo aza pepembe na opesoma kantia ya mabe mama papa nanga okoyoka endeni parce que nzambe lo kwa tshaka biso na kati l'intelligence et puis la sagesse oyo ataka pongo pa ya mutu nyoso eza batu mususu ba comprendre te ke nzamba lo ba na ya alobela mutu nyoso ndenge iye moko alingeli nzamba mususu ba zungolo oyo kwa nzambe na litoyi mususu ba mona kana ndoto mais mutu azoko kaka donc mutu akokite donc ndeti kaka makambo bele zoyo ozanga mais o makambo zoyo ozanga te aujourd'hui maman ta la vie o yazoki a kutenango pourquoi parce que apesa litoyi et pas va soko la ndinga apesa litoyi o mona ke ataki convier bon oui mobali na ye bandaki alingaki fi oh papa mais bible lo bango clair le malheur était souvent le juste. Mais l'éternel. Mais éternel a des frabangos toujours. Oui. Le malheur peut se présenter, oui. Mais comme ça, on te le comme une fin du monde, non. Parce que vous agissez. Pour malheur, ça n'est pas un chemin. Ce que Jésus-Christ est yémoko obiso, attends modèle n'a pas qui persécuté. Boni biso. Et puis, ma persécuté biso pourquoi? Parce que nous sommes de Dieu. Donc, le corps va rejoindre sous Massia encore, mais il faut pas mandako. Tourmenter des esprits na biso pour que tout cédé. Mon pasteur, il y a un moment na tunagi maman awa au départ. Quand elle-même elle faisait fausse couche, avant même babeteli solo ce qui a prophète, tout qui pas prophète mo boye parce que tu la sougi Élisée oyo, sougi ningi beno. Na tunu question claire auparavant là, avant même au monde a prophète en vous priez où? Maman za clair en ensemble là. Il y a on tous que l'homme de Dieu zo ba on a bénéfice dans comment pour que vous compreniez que nous avons un côté trouble. C'est les malheurs qui peuvent m'atteindre souvent. Oui, papa, mais le terrain va me délivrer toujours. Oui. Le problème d'aller, ce n'est pas un problème. Mais le problème, il y a deux parts. Il y a tellement de choses qui foyer dans la libala. Kozanga ta église ressemble. Kozanga ta papa moli molandela ko. Permets-moi. Ce qu'on a dit papa moli molandela.
Moi qui n'est pas prophète, tu en as été. C'est ça. Tu voulais aller directement qu'au Yebsa Papa dans les Cameroun. C'est un peu ça l'homme de Nanganga paraphrase. Ben c'est ça, papa. Aujourd'hui, nous sommes vendeurs on a la prière. Bon, c'est faux et archi faux. Oh là. Il faut moto. Azala na moto oyo azo yekolisa ye makambo. Il faut ça un mentor, il faut ça un père spirituel. C'est très important. Docteur privé. Mais c'est ça. Un avocat mon fils comme ce qu'on a domaine spirituel. Il faut ça un moto à orienter yo pour que parce que ye aza ndamba ako l'accès makambo comme na vie nao. Quand la ko lobela yo mais ozangi discernement de l'esprit, muta ko expliquer yo ango. Il faut y aller au bételier ou expliquer à expliquer côté kende bozonga bo mais au moins mutata ne pe à l'aise ngana pour maman tanga komaki oui parce que qui pas prophète oui tanga comme pas prophète ba pratique le prophète dans ça quels sont propos ya prophète c'était quoi mais là tanga oui prophète ko pesa tanga le ko la oza la connaissance te ya makamanga nta menenge kende laka ba meliso tanga jusqu'à tel point personne mais kene pe menza pe mobile na yo ben c'est ça au nom de Dieu seulement, seulement au nom du Tout-Puissant, au nom de Dieu, nous sommes des solutions. C'est le nom qui est au-dessus de tous les noms. Au monde maman. Donc maman dit aza mutu oyo na logique des choses, il y a des choses où il faut à confesser, aller kana na confession na yemoko sincère. Sur la confession moko sincère et puis nzamba kosala biso ngolu akopesa orientation comment est-ce qu'il a te posséder na kati ya service na ye pour qu'il ait kana de délivrance et surtout même ndenga zo monisama ayamba penza kolo kola mo konti pe mobiki sina le papa pasteur le mal les akanini au mona maman boyo lukanza mais parce que bébé li mobali na minute yo nzoto na mobali la te koto yo ba avortement mon semek osana prophète au monde avortement plus loin là où j'étais étonné ma maman quand le prophète au nom de Dieu azo prophète ya nzambe azo senga oli kamwe senga sacrifice même na bon moto boiso to sambela kate tu ne comprenais pas que comme pratique ça ce n'est plus Dieu parce que na bon moto ka boiso comme il faut payer sa sacrifice faut bon maso moko boya il faut directement même yo moko bon. Il y a d'autres personnes comme un prophète, les prophètes, ils ont un peu de domination, ils ont un peu d'esprit, ils ont volé, ils ont compris sur le moment. Gloire à Dieu, nous on ne peut pas te condamner. Ma papa, pasteur, il y a tout le temps, il y a verset Hébreu 8, Hébreu chapitre 8, verset 7, là où la Bible dit qu'en effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aura pas été question de la remplacer par une seconde. Na Witalobi, car c'est avec l'expression d'une blâme que le Seigneur dit à Israël, voici le jour vienne, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une nouvelle alliance. Et il y a des alliances où maman, oh mon Dieu. Bible clair na Isaïe 30 que malheur mais étant dit traiter sur enfants rebelles c'est qui font des alliances sans ma volonté tant on sali alliance avec la volonté aïe nanga na on a zombinga prophète mon Dieu zaki en dehors ma bon nzambe atana ba alliance oyo ye atongi na via bana na oyo bakinda izana ba alliance ya mutu moko izana ba alliance ya ye moko alliance ya mobali na o yemo kwa dalaki akene ko fungula porte d'entrée donc il faut yango mona obike il faut asa ni moko sincère alikana délivrance vraiment merci bon parce que maman non on est là té ezali ka oyo na ngwe pa na nzambe les hommes de Dieu sont là bako lembate ko sungo na yango nzamba opesi ba directive. Moi, j'appelle de telles choses, la dimension, il appelle moko brutal. Vraiment, par la grâce de Dieu, je crois on va chuter par là. Maman, d'autres choses, au bureau, pour que au sein de la confession moko sincère, repentance mot de tout ton cœur, c'est lui qui avoue ses péchés et il le délaisse.
il obtient le miséricorde de Dieu. Amen. Avouez en haut, petit cas, quand on a sur le chemin, il y a un asala qui peut prendre, non, délaisse ça, nous avons besoin de que ça la miséricorde. C'est pour cela que je me redis à tout le monde, qui que vous soyez, où que vous êtes, please, ne faites pas ça chez vous. Donc comme la temps oyo, tika yemoko l'homme, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Ko sala te ya ko saninga boyenga pe na sala ebo yele kwa te tika nzambe moko kolo tempe kolo makambo ebindenge afuta moko na moko na misana yango na makomine bana biso yo mutebi ko sala malamu ko ba ko sala malamu. Amen. Ou pebi ko sala mabe à chacun son salaire. Que les dieux de la Bible soient zongité. On va se voir, que Dieu vous bénisse. Mwana ya poto nyonso bana ya diaspora fini makambo ya kotinda kambongo na ba famille po ete basombela biso balopango na sima balia mbongo tolela na yango mama Clémence pe papa Jean-Pierre Kabamba basalela biso cité de la diaspora numéro 1 awa na RDC depuis 2019 na bongo mwana ya poto nyonso ya Canada ya France ya Belgique pe mokili mobimba na $3500 ya pamba oza na terrain ya 20/20 awa na cité de la diaspora au komikolo lopango. Ata soki $3500 eza ya kokoka te yaka na lombango po ete ezotekama pe ya crédit eza pe ya promotion sala na lombango benga biso na ba numéro oyo plus 181 75 66 46 76 plus 243 80 84 20 140 pona ba terrain na biso eza ya kobangela te. L'État ayebi pe ba chef coutumier bayebi yango ebongo na kati tozali pe na quartier commercial pe lisusu quartier oyo eza réservé pour na mall na biso bana nyonso ya poto na bosani te tozali lisusu na ferme de la diaspora esika wapi tokoliaka biloko ya bio pe tokobomba biloko na biso malamu. Cité de la diaspora na biso ekutami na Kinkole na commune ya Nsele non loin ya aéroport international d'Enjili. Cité de la diaspora RD Congo Kinkole Nsele. Mama Clémence pe papa Jean-Pierre Kabamba bokomisi biso bakolo lopango na lopete. Chez Biso Télévision, chaîne oyo ekokani na yo.